Bonjour, bonsoir, bandeko, bonjour la nabiso à travers Canal Congo TV. Abonnez nyonso oyo, batikali fidèle na chaîne oyo, to pesi bino merci. Merci parce que vous avez continué à s'abonner massivement. Dengue to senga ki yango. Bienvenue na émission na bino 5 vérités. Toi na ba vérité 5 car auto bimisa. Lelo na invité na biso mon kolmo lelo. Eza en congolais oyo ami pesi depuis un certain temps pour na robunda pour na koloba. Il s'agit bien sûr de Georges Milumbu. Georges Milumbu, boyebi, Canal Congo TV, émission il est déjà à Loba Makambubele, mais le lot à Koloba, personne Makambubele à Koloba. Noël Chani, Azar Rolanda Bisso, Ayo Kaba Vérité, Oyo Malelo, à travers émission Oyo, Batunyon, Oyo. Tu as eu de pèse pour l'émission parce que Oyo Kaba Vérité, Oyo Robima, dans l'émission Oyo, tu as FCCP. Bolanda parce que boyoka ba vérité ils ont robima toi on a 5 vérités zobima na tangi bino jamisa tout pour continuer ko s'abonner parce que ba vérité ko continuer ko bima. Georges Milumbu mbote na yo mbote ndeko junior. Alors Georges Milumbu outi mobembo ndenge ni Congo lelo avant to kota na ba vérité boni Congo lelo tango zo kota la RDC yo tamula kama partout mboka na yo eza kotamula ndenge ni. Oui, Congo eza na biteni mibale ya polémique pendant que bazozela que Congo ekende liboso mais kuna na intérieur mboka ezo bougete mais ka Kinshasa ndi tozo ka mafinga ba critique makambo ya lukuta o ezo sala que Congo ezo avancer liboso te de disons situation mboka yango wana. Merci beaucoup. Georges Milumbu Zara, candidat député national. Georges Milumbu Otang Sarana Université. Georges Milumbu Aza spécialiste en économie. Georges Milumbu Aza Marambebele. Le lot, tu n'as pas la vérité. Parce que bino boko tara peuple aza rolanda yo le lot bana poto bana Kinshasa bana partout baningi ba 5 vérités. To bani la vérité à liboso. Joseph Kabila a sali rentrée parlementaire naie le 15 septembre. Joseph Kabila a oti kokutanana Félix Tshisekedi. Joseph Kabila ba sengi naie atika kolia mbongo ebele ya mboka. On est dans tout côté na première vérité. Est-ce que Joseph Kabila aligné kozonga na pouvoir en 2023. Ndeko, toza na politique. Joseph Kabila en tant que mutu a kozonga na politique na pouvoir na mbokote. Mais système ya Kabila nde ekozonga donc kabilisme nde ekozonga na 2023. N'habitez ce que vous comprendre. Ce qui n'a comprendre donc attaque Kabila zongité mais na famille naie mutunaye akoki kozonga. Mutunaye akozonga pas akoki kozonga mutunaye akozonga. Est-ce que vous comprendre des vérités aux awana. Au moni tango batu ba vota ki shadarité. Et cela qui que balinga qui était. Ba voter ndeko Félix non. C'est que tango ndeko Félix azo salisa mboka kokende liboso te. Est-ce que le peuple est colimbisaye? Parce que tous les une idéologie à Fachi et donc le peuple d'abord, mais tout comme un système à Fachi béton. C'est-à-dire qu'il y a des fanatiques, bazo komisaye, mais situation ils ont changé pesate. Alors ce qui ils ont changé te, population colimbisaye, de esika ils ont monanake, moni tango ba kabuya lobike, IDP c'est comme ça la remise reprise na Yesu. Ezolo baké muto asovaki IDPS zanani IDPS ezaki na ilinga ki atteindre ménopause politique oui non 37 ans itika mbula muke eko na ménopause politique mais Kabila eko sauver yango siko eko sala remise reprise na sauver na bango sikoyo Jésus rentre bientôt non ndenge balobaka na Bible non siko Kabila azozonga bientôt c'est-à-dire que mutu na ye akozonga bientôt nde message nini Kabuya azobisa ba militant mais ba militant bazo comprendre te omoni tango nani marque Jean-Marc Aboya alobike Jean-Marc Kabund alobike bino ba militant mutu soki ebisi bino que bo finga FCC bo finga bango te parce que soki bango balingi fachi akosisa mandate omoni que batu nyonso ba autorité ya DPS ba senga ka bolimbi c'est pas Kabila par rapport à ko finga ou ba finga qui est pendant 18 ans mais ba militant bazo comprendre te omoni donc to comprendre que Kabila en tant que mutu oyo batu baboya kiye ndenge bavotaki shadarité nde candidat na ye bakozongisa nde ye na ndenge mosusu soki a proposé ngai famille FCC proposé ngai nini bako reprocher ngai naiba nasi na sala nini est-ce que naza
crédible te naza éligible te omoni donc ce qui a proposé ngai na banzi bato bazolanda ngai apa bakovote mpona ngai nde ezoloba ke Kabila akozonga à travers mutu mosusu parce que Congo oyo il faut tout battre la baki okomona jamais Hollande akangisa nani Sarkozy okomona jamais président américain Trump akangisa Clinton parce que asalaki badega ebele siko biso ba africain tulingi tozaka kaka neti ba élève ya bapaya tango bapaya no bokanga bokangisa après tango bitumba izosila na ST omoni ke ndeko Félix abanda yuko koyebisa Kabila ke azokoka kosisa bitumba ST mais lelo na sommet alobi nini ke il faut kaka bapaya wana nde basisa bitumba omoni ke makambo mosusu eloba makasoki boza libanda ya masolo. C'est pourquoi na sepeli ndenge ba autorité ai depese bazo senga bolimbi c'est pas Kabila mikolo nyonso omoni bazo senga bolimbi si mikolo nyonso ke koloba na kosala ekeseni omoni ko gérer na kozala kaka politicien maloba ekeseni siko wana ekomi baza à lèvre 18 ans babanda ko finga Kabila kotanga kombo ya Kabila lelo baza na pouvoir 2 ans kombo ya Kabila etangami koleka Félix est-ce que ezoloba nini donc bango balingi Kabila koleka ta batu FCC nde pasi naza nango wana ezalaki première vérité bosimbi ke Kabila na bomoto akozonga te mais mutu na ye akozonga na 2023 na bino ke bokozwa ba vérité et bele bosimba nulle part ailleurs exclusivité na canal Congo TV Georges Milumbu abimisi vérité. Deuxième vérité, Georges Milumbu, est-ce que c'est vrai Félix Tshisekedi ayebi ke na 2023 et senyeli azongi sa pouvoir na FCC? Non, c'est pas que il faut ayeba. Non, je pense y ayebi que il faut assaler la peuple. Ce qui a salé le peuple était nde azoeba ki tango nazo sala peuple était pouvoir il faut ekende. Wana mutu nyonso. Donc ndenge Kabila tiki bokonzi na kimia. Mutu nyonso azoya sima na ye. Il faut ayeba que ce qui na salé le peuple était il faut nazongi sa bokonzi na peuple pesa mutu mususu. Donc ngana koloba te ke il faut ayeba peuple nde balobi na bakor batu banemi ba Shadari to analyser makamba lobi ke et yokanaki na bakor que en 2023 UDPS il faut soutenir muta FCC. Bon ngai na ko se permettre koloba vérité wana te soki wana nde vérité ozoloba nga makambo ya koronga na ebité il faut nazo respecter peuple congolais oyo votaki ndeko Félix ndenga oyo na ebi vérité zake peuple nde votaki ndeko Félix. Et mon conseil biso FCC a ebisaki biso que peuple votaki ye nde toti kala wana polémique ezalate. Vrai ou faux? Tout ça la deuxième vérité que Félix Tshisekedi na Joseph Kabila baza les gens ba mésentente par rapport ya ba koro basinyaki ba juge o Félix anomaki et c'est Pelisi Kabila te makambo Ronsard malona to bureau ya Seni et c'est Pelisi Kabila te et puis makambo ya 2023 balobi ke na minute o bazo kana bien te dernière rencontre na bango basola ki bien te o confirmer biso yango ndeko ko kitsanga na polémique te omoni il dépêche ceux qui ezo simba te c'est parce que batie ba tala kuna communication omoni tango président ngai enseignant d'université naza expert disons en éducation ko kitsanga na ba polémique ya ba secrétaire général ya IDPS te FCC ezo soutenir nde démocratie omoni tango ndeko Kabila tiki pouvoir na kimia ezo lobake a respecta ki voix ya majorité votaki ndeko Félix et votaki ndeko Shadari te omoni ke FCC est aussi bongo te sikoyo tango ba confession religieuse 6 sur 8 eponi mutu moko est-ce que ko soutenir mutu wana eza pas ça mutu FCC ou bien eza ko soutenir de démocratie omoni donc FCC na ndeko Kabila tozo soutenir de démocratie état de droit tozo soutenir malonda te tozo soutenir wana vote ya batu wana 6 sur 8 ba votaki c'est pas parce que catholique et boy donc ezani tindenge Shadari azwaki te il fallait ndeko Kabila a imposer Shadari est-ce que c'est bien omoni ke wana tozo sa démocratie te donc makambo ya Rosar
FCC ezo soutenir la démocratie, ezo soutenir mutute wana eza ya liboso makambo ya accord na ebike IDPS banda e banda e respectaka ba engagement te wana mutu nyonso ayebi Genval ba retiraki ses signatures. Est-ce que oyebi accord bana Nairobi na Kamere lelo toza wapi omoni ke mokonzi ake Goma te pour ni peuple ya base ya Kamere et salineti et comme déjà ko omoni bon partenaire ya bongo il faut que ça toujours na ye keba parce que à tout moment accord retiré pe ba signature siko na cadre oyo à cause de l'autorité à signer disons à retirer parce que ngana lobaka toujours soki BDPS ke mbulunga omoni lelo aza sur na INCT bien azo bundisa et FCC et puis nani lamuka wana ndeto ebike lamuka ezo senga vérité des urnes siko IDPS atikali kaka na bizalili na yati akomi ye moko. Est-ce que okanisi ke soki tolobi tokende ata na dialogue soki ba groupe nyonso wana tosengi transition sans Félix est-ce que akotelema wana eza ba vérité batu balingaka ko réfléchir en ngote soki ba meki makambo ba transition da dialogue tokosa la transition na mboka sans Félix. Retenez bien cette date. Contexte ya Kabila ezaki différent oyo bande ko senga transition sans Kabila oyo yaye ekusimba soki kaka ameki. C'est pourquoi dialogue il faut là au sein des institutions. Est-ce que vous comprenez entre parlement entre les présidents na ba institution eza légalement établi ndi basaka dialogue na bango mais soki to sali dialogue en dehors des institutions okoyoka ke peut-être donc okomona civil moko comme président. Pendant que toujours si c'est la deuxième vérité, est-ce que Félix Tshisekedi Kolandayo a lié un accord ou a signé qui na FCC? Félix Tshisekedi a lié na constitution, a lié na peuple et puis a lié na accord biloko yo misato akotika mon côté. Est-ce que vous comprenez? Constitution boyebi ke nde disons mobeko le konzi peuple soki a géré mboka neti ya ye moko peuple kolongola ye na bokonzi o peuple ya lamuka et peuple ya FCC peuple ya société civile pas peuple kaka ya DPS peuple nyonso wana ekolongola ye et puis accord parce que Kabila la kisaki ke aza mutu ya crédible a restaka ba engagement banda akota na pouvoir asalaki na nani na palu bakendaki tina suka bakoro esalamaki ke meme bachiba la oya DPS baya bakendaki tina suka. Donc côté FCC ko banga ya ko respecter ya koro ezate mais donc aza contraire à respecter biloko wana misato nde vérité mosusu wana. Merci beaucoup. Deuxième vérité bimi Félix Tshisekedi président RDC a lié na 3 biloko constitution peuple et puis accord ya FCC. Bozora ba vérité so bima. Toke na troisième vérité. Mboka ekomi na makamba tribalisme makasi. Baza ko akize UDPS aza ko matisa to wana to tension les autres tomba majou makasi par rapport à ba propos na bango par rapport à ba jugement na bango. Vérité zanini. Omoni tango na lobby ke aza lié na constitution. Il faut respecter constitution. Article 90 et lobby il faut que Kobanda ko nomme selon ba représentation géographique. Est-ce que vous comprenez? Sikoyo malheur ya ndeko Félix etini luba baza ebele. Omoni na 445 etini wana etini ozala batu ebele kaka bango moko eza baluba. Sikoyo ba nomination ina ye ebele. Eza la gestion à parti, ceux qui ont la gestion à parti. Président a et secrétaire général naba mususu bango nyonso ete ekolo oyo moko soki otali ba ministre na bango ba nommé ba vice premier ministre ba ministre délégué na kota ya IDPS bango nyonso ekolo moko. Est-ce que vous comprenez? A nommé na magistrature na 4 wana baza nommé déjà bango nyonso or loi même sur ya nini ya loi ya nini ya cour constitutionnelle wana il faut qu'on nomme bateau selon configuration géographique. 9 juges wana baza nommé selon configuration géographique. Mais il y a nommé bango nyonso na
ekolo moko. Vous comprenez? Nde esika bato bazomona neti tribalisme. Mais directeur de cabinet na yo Azaturo Azam Tabandundu. Oui. Et Berande. Wana ozana raison. Bako comparer lisusu pena ndeko parce que musala ya IDPS eza ko copier makambo Kabila salaki. Ata salaki ya mabe. Bango siko bosala mabe makasi. Tango disons Kabila bandai ko nommer par exemple na espace ya Grand Katanga. Eza na baeteni ebele na Grand Katanga. C'est pourquoi ibandaki kokoyo kanate. Et Berande soki na batu 100 batu mi baleka nde ekolo mususu moyen emonana ezate nde passe na ye. Mais balobi na tanga Kabila batu nyonso bazalo ba Swahili partout. Obe Minako aza ya Bandundu, je m'excuse kotanga ye azolo ba Swahili très bien. Est-ce que aza mutu ya aza Swahili? Ba msupe baloba Chiluba baza baloba te. Prof Boshabo avec beaucoup de respect azolo ba Swahili très bien. Est-ce que aza Swahili? Natangelo liste mulai na kutangelo batu mususu ya Congo Central. Ingénieur Ting abalaki ndeko ya Baswahili azolo ba pe Swahili aza Muswahili ezaka kaka omoni lelo batu nyonso bakomi ko ekola Chiluba. Mais ba voilà baza batu nyonso baza baluba. Mais problème c'est que eza sisikoyo malchance hein ko baluba bazala bakombo moko oyo eyebani bachi chibola chilomba bandoi pe bazalaka sikoyo il faut que ça la effort po bungisa quand même makanisi ya batu omoni esika likambo ezali et puis malheur na ye batu baosana bango bayebani très bien omoni na cabinet soki ololobi par exemple Marcelin Chilomba mutu akolobaka sandoi omoni Peter Kazadi. Est-ce que mutakolo bazandoi? Nehemi Mwilanya aza mutu ya Uvira. Omoni pendant que Joseph Kabila aza muluba ya Kabalo na Katanga. Est-ce que vous comprenez? Ba jonae ba nini ba Jean-Pierre Kambila. Okolo bakaza aza ndeko ya nini? Ba Boshab batu ebele Raymond Chibanda voilà Raymond Chibanda hein vous comprendre est-ce que oko tata makanisi makambo ya kindoi ayebani Raymond Chibanda ayebani kaza muluba omoni prof Boshaba ayebani kaza mutu ya espace Grand Kasai omoni Makere Mwangu ayebani kaza mutu ya espace ya ni ya Grand Kasai. Donc ozo confirmer vérité au bazo ko attribuer na IDPS mutazo ko matisa tension ya tribalisme na mboka na biso. Non, ngana ko confirmer hypothèse wana te. Problème ezande to conseillaka toujours ndeko. Mboka oyo coalition oyo eza opportunité pona bomoko unité na ko vivre ensemble ya bikolo. Alors pour ça les mabongo, il faut même ba nomination pe basala ka semblant ya koluka. Ata soki baza ya IDPS te ndende ko Kabila esika bandaki ko gérer bato bien. Ata soki boza na ekolo na parti na bino te ba bino boluka. Ndio ko mona ba ministre muso bandi osala ba accord na ba candidat ke yo za ekolo tol yaka oza na parti na biso. Mais bazoko akizepe Martin Fayulu balobi na ba meeting ya lamuka bazoko ko traiter baluba mabe bazoko ko yemba banzembo oyo ezali ko pesa esengo te na bandiko na biso baluba alors que baza ba congolais baza na mboka na bango baza lokola biso nyonso. Voilà. Lamuka pe lokola. Wana sikoyo eza problème ya Martin Fayulu te, eza problème ya Félix te, moi encore problème ya Kabila te. Eza problème sikoyo ya biso tozo kamba ba parti politique ba leader. Soki biso pe toza mayele assez. Communication na biso devant ba militant tolobaka nini. Est-ce que vous comprenez? Parce que ba militant wana toza na mboka oyo eza na 75% ya banalphabète, c'est-à-dire que bato bayebi kotanga pe ko komate. Mutu ya bongo soki nga Georges Milombo na lobby, mutu wana kanisi ke za verset biblique. Siko ba cadre de pes balobaka nini na ba militant na bango. Balongoli ba nini ba Shabani bandeko oyo babandeko communiquer très bien na IDPS batie bagilit oyo balobaka kaka bango bayebi bikolo batu nyonso bayebi gilit za mukonzi te na IDPS ziko nde balobeli na bango wana malheureusement omoni kaka ba provenance ya batu bayebi bana ya batu donc kaka ba vie privée nde ba communicateur na bango
Je pense que ça langage au bakopia kaipa ya bakonzi na bango. C'est pourquoi nazo fustigé mauvaise communication à biso ba leader auprès ya ba militant na biso. Ndio komona kikufinga omoni ndenge na biso ke na ba intérieur ba komika koyeba ke Kishasa kuna ka kofinga. Un militant azo finga mwasi deuxième personnalité en mboka. Tiko boko kama ba chabongo tango ba finga Kabila. Omoni. Donc eza problème ya biso to changer discours na ba militant na biso. To banda ole to banda kolobela batu, to banda kolobela éducation, économie. Est-ce aussi yoka mutu moko ya IDPS, eza la communicateur, eza la responsable ya parti politique. Alobeli économie, alobeli éducation, alobeli santé. Il faut eza ka kofinga non? FCC est bloqué, Kabila rwandais, Kabila Ibaki 18 ans, Kabila Bomaki, des discours na bango. Très bien. Donc si c'est la troisième vérité. Ah, puis notre chose, ça peut être la quatrième vérité, la cinquième vérité. Est-ce que FCC et Pesaki Martin Fayulu Mbongo pour amenacer destitution du président de la République? FCC est un tinate yako utiliser Martin président Martin Fayulu parce que as président il y a parti politique naé. Ils en a tinate. FCC ils ont qui na armé na la police, il fallait épicler na pouvoir. Mais épicler était pour na respect à la démocratie. Bah pesi opposant radical Félix. Muto atikala kokende disons muto atikala quand même constant. Hein? Na nini na opposition. Yé moko kaka ba opposant nyoso wana moni bango nyoso ba opposant nini okolo bateke disons akenda ngakatite. Martin Fayulu. Bon peut-être yé mais ba mususu wana. Jean-Pierre Bemba. Na évité. Jean-Pierre Bemba pas kenda kingakati. Kasi na otangile ba bakenda te. Voilà, donc problème ezande to éduquer ba militant na biso pour banda Kongo Adolphe Muzitu. Oh, Adolphe Muzitu parmi bato basaki ke Kabila akoka makambo te. Hein? Au monde nan Kabila lobaki alelaki azanga 15 meilleurs collaborateurs. Voilà muto asaki Kabila te. Troisième vérité ngwana. Adolphe Muzitu aza parmi bato yo basalisaki Kabila te. Merci beaucoup. Même Jean-Pierre Mbemba asalaki na Kabila non? Yé azana na liste wana. Tanga bato basali na Kabila bando confirmer que basalisaki Kabila te. Jean-Pierre Mbemba basalisaki ete azaki vice-président économie. Mais asalisaki abujaka tali nyamo côté. Nani Muzitu kutu kolobate to yeba kaka komi na bandako ebele. Mais peuple etikali ka boy. Très bien. Bato basolanda yo. Quatrième vérité. Noël Tchani Mwadian Vita, azaki candidat président de la République. Tu yambaki na canal Congo TV. Albaki makambo ebele mais mikolo ya sengi na Parlement. Va revoir loi portant statut ya ancien chef de l'État. Pona ye kopesaka Kabila mbongo ebele par mois eza ko ratisser peuple makambo ebele. Jacques Njolipe abandaki eloko wana. Vérité ya makambo nyonso bazo kosala yango eza nini? Bazoluka nini pa ya Kabila to est-ce que bazana raison? Pesa biso vérité. Oui, ngana koyebisaka peuple ezwa Tchani au sérieux. Ngana tanga na bape anglophone na sala pe na bape anglophone soki mutu za crédible te ozwa kinyongo par exemple na banque ofuti te basala ka oba babengaka blacklist de batio na liste noire ndeko wana za na liste noire aux États-Unis siko aye na Congo po pesa leçon nini omoni mutu ya bongo aza na liste noire na États-Unis parce que aza crédible te mais aye ko pesa akopesa leçon nini na Congo parce que Congo ezaka ezana eti fulu. Au moins c'est pourquoi na sepelaka na ingénieur tingalo azolo baka il faut tout ça la hygiène mentale. Batu ya bongo il faut ba passer pena hygiène mentale. Donc mutu wana za crédible te. Aza na leçon ata moko te ya kopesa na Congo. Est-ce que aza na batu bazo ko pousser na makambo wana? Ata soki batu ba pousser yo, il faut ko pousser mutu aza crédible. Au moins déjà aza candidat des fois non pour les peuples ils ont voté. C'est parce que peuple est candidat président en 2018. Ata soki a postulé qui député a postulé qui député national ou provincial en 2023 a collecté parce que aza crédibilité au moni molimo ya manque de crédibilité na États-Unis aye nango ao peuple e ko pesa e chance parce que mutu ya bongo ako kwesa en faillite ba entreprise nyoso na biso nyoso e ko kwya ndenge akangi akoya ki en faillite kuna ako kwesa pe mboka en faillite donc eza mutu ya ko pesa crédibilité te kutu mon cher kotanga ata kombo na été parce que peuple landaka bino makasi boko pesa chance ata batomi balé babanda koyeba ye
omoni aza crédible te aza blacklisted ayebi terme wana eza anglais non donc aza na liste noire na États-Unis ayebi yango mais aye na Congo ndenge eza mboka ya neti ya zoba aza na nyongo ya gouvernement ya américain ole na kota na ba détail na dossier na ye tozopesa ye ka chance ya pamba donc aza mutu aza crédible mutu aza crédible zo banini eza mutu a respecta ba engagement na ye ozwi nyongo ofuti o créer une entreprise au fouti ba taxe ba impôt au fouti ba batuna misala mais ceux qui ont déclaré faillite après au kimi au na Congo au komisiko yo ndé mutu ya kopesa ba leçon mutu ya bongo bozo au sérieux quatrième vérité yangwana sur dossier ya Noël Chani akoko esamboka non très bien wana ki quatrième vérité sur dossier ya Noël Chani ou azoko attaquer loi portant statut à l'ancien chef de l'État par rapport à l'avantage nous sur Joseph Kabila. Georges Milumbu a attaqué. Loi sur statut à l'enseignant, il y a ancien président. Congo est un mboka ya mbongo ebele. C'est parce que tozo koka ko transformer ba ressources en richesse c'était. Biso to nga to bando occupé ce salaire ya présenté ya député ou bien ya ancien président. C'est parce que batuneti bachani bazwa na ba proposition te kaka ba critique. Ole ya kolobake ngana za économiste ndenge na kokai ko gérer entreprise na ngana États-Unis te na ya poto transformer et via na biso to banda produire ba caoutchouc pesa bana Congolo misala mais rien azwa kaka no ko banda ko kaka ba débat sur bato aza mutuneti ya DPS kaka ba débat sur bato moni ole ya ko ba proposition pour ndeko Félix abosanisa ba Congolais kombo ya ndeko Kabila soki ngai nazaki conseiller ya Félix tunga to bosanisa kombo ya Kabila dans 2 ans mais awa tatandenge ndeko Kabila comme succès makasi et si quand azoleka bato bazolaka azonga azola Damasque était ça va bon wana ezama kamususu très bien alors cinquième et dernière vérité à émission na biso yemoko attaquer bato biso peto zoko attaquer na vérité o Georges Milumbu azaki moto ya yambo oya bane ko tele melikambu ya contrat d'achat ya performance asengi yango ti gouverneur à Kinshasa meki yango même mais tu peut souka ndenge premier ministre a outi ko lancer awa forum moko munene sur performance ya gouvernance nationale awa a outi ko lancer forum moko munene pour ko pousser batou ba gérer mbongo bien ba ça va benda misala Georges Milumbu ba pesio combien na ba idée oyo bimisaki et comité na niveau premier ministre yebisa peuple vérité pe utaki pa na yo ozaki mutaliboso ko betela ngo 7 heures ko lobela ngo ozui combien oyo opesi passe na premier ministre pe omoni ko suka ndenge nini ba consulter ngate na yo ki kaka ndenge to landi na media ba bengi ngate muto atuni ngate nde mabe ya biso ba congolais toza ba opportuniste trop quand tango muto azoyo ka contrat d'achat de performance sans koyeba esala makandenge nini ake na lito ya mokonzi non to sala ngana sala kina matata o ya matata ezana ba limite belé c'est pourquoi esimba kité amoni o ya yo za ndenge mususu eza ndenge mususu na kotsanga una projet ya banque mondiale oyo mibale ezo salema na ministère ya EPSP ngande na format ki selile wana ezana na ministère ya EPSP mais ba consulter bisote toyoki kaka ba atelier pour mbonga l'état pe ebimi après ekokende isikate 65 ministres wana ezo consommer makasi parce que ba ministre bazo produire et l'autre côté à part ba conférence ndenge ba osala ba conférence vidéo conférence de komika kola kisaka bango ndenge bosa mais en termes de productivité nul ndezo sala ke gratuité mo kozamboka olie simba malamo rien et qu'on s'en aille comme on a que l'année prochaine ba grève ko continuer de gauche à droite on a le chaque jour que mon konziambo azana tina ya nyongo ya bapayate pour gratuité simba kate na nyongo ya bapaya et simba kate et c'est possible et réussir ndé na proposer un contrat d'achat de performance mais ba comme ko récupérer ngo politiquement Gentini Gombela asala ki discours pour nango non et ke wapi auti konomé so ba bourgmestre est-ce que esalemi kini bopeto eke wapi omoni etikali kaka neti ma campagne électorale non OEP atelier e kosuka kaka ndenge to tangi yango wana mais en terme siko ya que ba avantage ya contrat de performance pour que population ezwa misala économie circuler bien pour que Tchani a s'occuper na
na salaire ya ancien chef de l'état te yep babanda ofuta ene ti chômeur na Congo rien makambo wana ba s'occuper te kaka ba débat sur bato kaka. Eli Noël Tchani, merci beaucoup. Mon cher, Congo tous en a besoin. Tu sais que Congo est un problème à capital humain. Tout ça na maplome ya minene mais expertise muke siko ndeko Félix moment na il fallait nde aluka a débaucher même attaque débaucher te au monde ndenge azwa ki matongolo aza mutala muka no azo représenter biso valablement na bad au monde ke amona ki Tchani akokate atiki abakisi no azui ekolo mususu voilà makambo ekobani tribalisme au monde ndenge azwa ki nani rythme wana soki ekenda akenda nango liboso biso to nga to betre maboko. Merci beaucoup. Et puis makambo ya tribalisme na proposer aussi solution. Il faut tout banda sikoyo kotia na ba carte d'identité kaka origine ya mutu ezala lié de naissance. Totika makambo okomake o bakwa chimuna o de Luozi. Toi tu es né ici à Kinshasa. Tu n'as jamais été à Luozi mais on écrit tes origines proviennent d'origine Luozi. Tu vois que ezo sala kaka ba discrimination ya pamba. Très bien. Bana na ngai ba botama na Kinshasa. Loi sakata pesoya. A telebeli makambo tribalisme. Voilà, je pense qu'on permettre chaque jour FCCND est proposé. Est-ce que aussi yokata nini IDPS bande kota est proposé ta loi moko? Non, IDPS ba député na ba proposer ta loi te. IDPS c'est si proposé ka ba marche. Mais loi aussi yokata loi moko? Ata loi moko bien ata edi na niveau provincial. IDPS bozo pesa soni boina na mémoire ndeko Etienne Bondeni. Ça va, monsieur Sil. Merci beaucoup, Bandeko Batali. Tu as dit que Georges Milumbu a une émission 5 vérités, la vérité Awa et Bimaka. Il y a une réplique. Il y a IDPS, il y a FCC, il y a Lamuka, il y a Kauza. En tout cas, la bienvenue pour que Obim Sapé Oayo la vérité. Merci, mon amour, Georges Milumbu. Peuple et la nuit, on a quand ça, la réaction est allée. Merci, il faut tout avancer. Congo, on a besoin de polémique. On a besoin de nous aller ici là, bana batanga classe à malamu, santé à la malamu. Donc tout tika ba polémique, na bifinga ezaka soni ya mboka. Merci beaucoup. La binonion sur Bolandi Bisso partout. Topesi grand merci à l'équipe technique Mobimba, il y a Canal Congo TV, Bichonabino toujours sur la même chaîne. Abonnez-vous massivement pour que vous allez toujours au rendez-vous. Ciao.